voilà congolais. Nous avons une idée à bien. Au lieu d'appuyer idée naïe, il y a des gens, il y a des gens, oh, ils vont se faire des narcos, même pas comme ça, et l'autre, oh, marché de Rive Kona Salaki, et c'est pourquoi, comme un côté effectif, pour la nuit, Bengue, maréchal, a commis nouveau pape à la religion viteni. On a bangoso à Bengue, pape à la religion viteni, donc pour aller à commis, à Mugolato, les Kabatinos, mentalité congolaise, qui Congo ça. Ce n'est pas ça. Marshal qui fait qu'on tombe na yebozo mona ngona ba image awa ninge bandaka histoire o ninge bandaka pour tata na ba ibani ne be mais faut son ça rabino pour comprendre bien ozo mona ngona ninge zalaki ta la strebo nya cause o ibi bo be tia tolo le kazaka mutuna bino bozala ka boye boye na ye ya bana na ete biso ba pilier to bana na ye personne n'avait pensé j'ai que ça ne puisse ta peinture ya pamba ce qui vous a donc avant la devise à une année, tout ça, 2 ans, tout ça. Mais après, 26 ans après, personne n'avait pensé que non, nous devions avoir un mausolée. Lauréat de la SAP Basimbisaka locataire beaucoup à lopango te toza na système ata ekwendo gauche droite maître Santos Zeka maître Chamo le Batman Toleka ballon d'or de la SAP Jean Simaya Sifosa Italia pandémie épimi, confinement et bandit, monde belli qui pelekese. Chomata Masikini Boluyeke, oh Panzana Wivandom Bimistique Nikens Bayaka Zambia Bilamba Mambo de Diplin Godard Fribiliste Forme na forme Ben Mukacha héritier de Neskens Biganzumbu le jeune premier Nicodème Zola de génération en génération Vincent Bolengue Trésor Ngando Papa Yoyo Japan Chacho Dembela double casquette Makonda da Silva et Romain Moukiadi garde-robe Martige Koudimana Karokia Kounaboudes Washington grand pays imbécile ya Bilamba Japonais Okitoe Eva Kumbana Bruxelles Patrick Meka Parigo Frère Malenga Oh Kimakuta Kanta Yalala Tongela Mombele Mosole na ye Cyril Kina Kalanda Biyoka Tepe Bainite Mwana Mang. Salut, chers amis internautes, c'est encore une fois votre humble serviteur Didier Masuki. Mobile Mande Papembe, moi na Kimbangu, Didier Masuki, moi na Kimbangu. Bande connaître sur l'amke sur notre artiste Rive Kono, le maréchal Rive Kono, le nouveau pape. Bande ko depuis venir et les cas qui Didier Masuki na solo là qui na nous comme il faut te pour oui que biso na kati ya royaume ya Kimakuta ya maréchal Rive Kono to makamutu avec esprit
soki kimbango alobi ki boyo bana mama boye toke tolobi bandeko na ngai. D'abord, première chose, félicitations na Rive Kono. Pourquoi félicitations? Na kotelem lwa image na mon émission o naza kosalelo bon mon n'est pas wapi Rive Kono banaki sur likambo ya mausolée ya Niakos. Puisque c'est le comme tikali symbolique et tikali histoire na la République démocratique du Congo. Chers amis, beaucoup en a que le marché Rive Kono, il a vraiment beaucoup souffert, n'a pas insulte, n'a pas médisance, n'a pas trahison. Il a beaucoup souffert, mais moi na ilaka nyonso ata au luki ko bomaye ici mbarate pour ça moi na ilaka. Alors c'est ce qui s'est passé na parcours nyonso ya marché Rive Kono pona idéologie au sein la cerveau Niakos mausolée. Le marché Rive Kono alors que loko moko local bosso d'abord. Nzembo abimisa ki liboso alobi ke sap eza buzo bate kolata eza buzo bate kolata eza kozala voyouté kolata eza kozala délinquante mais boye bango na likambo nyonso so sala ngo eza te mutu nyonso akosepela nango eza batu mususu akosepela makambo osala te ato osango kitoko nini ye loko azala na motema akete déjà bota mwana ngo azani wana akolinga yo te et puis nakosemina loko moko bandeko na ba musicien mususu oza kolanda nga so baza kofinga yo kolanda te ça lokola marché Rive Kono. Mutu a une idée ya kitoko, voilà congolais. Mutu a une idée ya bien. Au lieu d'appuyer idée na ye, appuyer on dépend nini. Il y a des gens, on a le baralanga vérité, ça qu'on finit à mutu, mais nazo bande vérité. Il y a des gens, oh, ils vont vendre sur votre Niakos, koka même pas comme ça, et l'autre oh marché Rive Kono sala qui, et c'est pourquoi bah comme un côté est fiti, pour la ni ba bengi maréchal a commis nouveau pape ya religion qui teni. Pour na bango so ba bengi pape ya religion qui teni, donc pour aller a commis golatre les kabatunios. Mentalité congolaise qui Congo ça. Ce n'est pas ça. Marché Rive Kono tombe na ye bozo mona ngo na ba image awa nenge bandaka histoire o nenge bandaka pour tout tata na ba ibani ne be mais faut son ça bien pour comprendre bien. Bozo mona ngo ya nenge zalaki. Tala srebo Niakos o ibini bo bete atolo lelo kazaka mutu na bino. Bino bozala ka boye boye na ye. Ya vana na été biso ba pirier to vana na ye. Personne n'avait pensé. J'ai regardé ne piste kata peinture ya pamba. Ceux qui vont se la donner tant à Koufaka avant la début, ça a été un bobo. Ah, une année, tout ça là, 2 ans, tout ça là. Mais après, 26 ans après, personne n'avait pensé que non, Rive Kono aurait reçu la mausolée. Car on a été solo plusieurs fois, ni à côté, on a marché Rive Kono, on a solo la pété Rive Kono, un jour on a d'ailleurs pour ça la mausolée. Et les cas en ango. Et quand on marche Rive Kono, ma coquine est ego coca. Et à réaliser rêve oh alba qui a reçu la Niakos mausolée. Pour ça comme on a mausolée on a exemple dans image pardon tombe la ndenge zalaki avant. Tala ndenge za salité bande konanga. Botala ndenge za salité. Mais mutu ay ko penser tant ay ko penser que non, il faut tout ça là na c'est mausolée. À c'est mausolée et lelo est créé ndenge zalaka. Ba jalousie na ba tebele et créé médisance na ba tebele et créé. Donc ma béni so basala ke mutu au monde boy ba to traverser ba moment très difficile ngai dide masuki biso nyonso ba chroniqueur o doza plutôt rapide pe Rive Kono pour la promotion na ba mi genema ba tedimo là on a traversé des situations difficiles ya kufinga bozuku mza mutu wana bozo célébrer or biso to sala comme ça na biso eza musala on nzamba pesi biso musala chronique. Pasteur akoya to kolobela ye mutu akoya to kolobela musala nyonso o ezana mokili nzambe mtapesa zo makasi ya sala ngo seulement que mutu ya mutango sala ngo oyeba kotana nzambe na kati ya ngam ozo sala ndenge marché Rive Kono ataka nzambe na kati ya makamu na ye na kati ya masolo na ye tozalaki na ye dès le début toza na ye pe tokozala na ye kaka bomoi ba image wa ndenge ezalaki bandeko nanga mutu bo da pensaki koya kosala Niakos eloko oyo marché Rive Kono ayaki kosala. Bozo na ba image oyo ya premier studio tando ke na Paris. Biso nyonso ba big antumbu bozo na biso nyonso na bozo mona ba maître Chameau biso nyonso ndenge bozo mona wana batutu bozo mona wana. Ba Andy Iris un abière à Paris mdo zo lati sa ba jeune pays nengo sakanate. Biso nyonso tozala ko bozo mona. Et en ce moment-là tozala ki tout était bien. Tout était bien. Makanisi, il y a bien.
mais kaka ndenge ezalaka ntango masolo ezopusana siti arrive kono ezopusana basukubi kolobele partout na monde entier kaka bato bayaka kokotaka bamosusu ntango baye koya na badivision baye koya na songisongi baye koya na makambo ebele nani bongo nyonso na bon yango te oyo koloba ni artiste mais tu sais que Rive Kono vraiment il a beaucoup souffert pendant ça eloko wana ba Washington grand pays bayebi Washington grand pays kolana makamba batali banda tenga na ebisio Rive Kono c'est un très bon mec ngadi de masuku na lobiango mutu tout na vie azanga ba défaut na ye mais mutu tout azanga pe na ba bolamu na ye pourquoi biso batamanga to ngomona toujours mabe ya mutu malamu to mona angote non Rive Kono a souffert qu'on a fait loko bato bazala ki tanga souffrir loko mutu moto bimisa mbongo et c'est que je vais vous dire mutu mon côté à part Bikantsumbu o animé ko pesa mbongo na epona ba karo bomoni wana babakisaki na mausolée Bikantsumbu abimisaki mbongo na ça il faut le dire to ko bomba te ko marché ba monter ba te belé to soutenir Rive Kono na ba façon na biso. Mais financièrement, en tout cas, Bikantsumbu va ko financer mbongo na epona ko aider Rive. Ça, on peut pas le mentir. Rive payer moko aye bien. Ata ya belé mais vraiment à contribuer à qui. Mais tout le reste, tous les restes au bâti Kalina, tous les restes, oh nous avons eu à Rive Kono, oh boy, bah toqué Paris, toqué boy, tout mon côté, Rive Kono na mbongo na ye moko tout ça la nyonso, azobimisa nyonso, makambutu, Marshal Rive Kono ye moko. Botel nenge bandaka. Et ça lié Sony, ya komona ke muto yo, baloba mingi bazako banani ya kosi me ba valeur na été. Oh le bango loba bito na niakos bo base vana na me ba yeba ki valeur ni akoste mutaye ko zong sa valeur ni akos eza le Marshal Rive Kono pour na idéologie ya mozole. Je vais vous dire une chose, Marshal Rive Kono a zonga la musique té pour ya ko sa ba succès nengo to bona o le lo ano beta ba grande ça do soni non aya ki ozonga la musique na pour na idéologie ya mema batu na mozole ya Srivoti ni akos. Alors pour nous c'est il faut un idéologue le Marshal Rive Kono. Il faut un eloko moko boy. Abimisi nzembo na. Single le lauréat de la SAP. Le lauréat de la SAP o ya tei batu ko la tête de l'écran César boye pour mingi ba bana ko s'appelle comme voyou comme ça nengeni. Marshal Rive Kono aye ko changer idéologie ya ndule. Abi que ça perd il faut ça rabadon. Ngapo bon mona kala mingi te awa. Bah donc eux Marshal Rive Kono ça na Congo na ba orphelinat boko mona ngo bobi kidile masuku na lobby ezanga nengwana boko mona ngo ba donc ya salaka bo mona pe ba image be déjà ba no ba na ba koloba ya mike ba kolobela sap ba donc eux Marshal Rive Kono salaki na kati orphelinat nenga za kotina ba bilo ba saper il faut nengwana il faut pas que ba mona bino que bozane di ba voyou le lo saper comment di voyou ndako za na nini ala c'est bien ne ba sonyo ngo chere ba benge voyou non oh il faut qu'on accompagner on a idéologie moko boy Marshal Rive Kono ay ko pesa idéologie wana ça paye pour ça ba donc il faut au ça ba do moko caritatif ba do mo nengwana mais Congolais te monté à mabe kaka mais Rive Kono félicitations parce que alemba qui était malgré ba critique malgré ba ko tonga alemba qui était akanaki jusqu'au bout tant que mon qui mozolo na esala qui ekanda mais non il y a quoi ça comme mérité ba désolation a boité ayo ko idéologie a comme ma mozolo na idéologie ya nzembo msusu oya les lauréats de la SAP. Nami bomona luka ki meilleur lo o kangi monde tezo kanga tisi ko poser la nzembo moko te ba bilamba oyo ezo kana lokola les lauréats de la SAP nda ko sabinote ça na ngote oyo no se ba ko ba bimisa ko kokana ona lokola les lauréats de la SAP te parce qu'il faut avoir de l'argent pour ça promotion ninge les Marshal Rive Kono asalaka il faut que luka ko sala ninge Marshal Rive Kono asalaka ka jenga Samuel ba imakamu na oloba jenga Samuel ayebi makam o nazoloba tout le monde oza pene pene Marshal Rive Kono mutu nanga tuna mutu tuna vinde kona bozola nanga tanko sa eloka malamu kaka o baza peme na ba mano trahir yo Marshal Rive va mkolo comprendre qui ona zolinga trahir ngana Didier ona zolinga trahir ngana na Terimola ona zolinga trahir ngana na Migeniema ona zolinga trahir ngana mutu Marshal Rive Kono ayeba ki bango nyonso tellement ça sage za mkolo avant de négarani amemi di kamne jusqu'au bout amimi jusqu'au bout bon moni amisi mbongo na ye mbongo emimi ebele muta ko sabinote sans soutien
ye moko ambongo na ya poche ambongo na ya musala to beno likambo ya entreprise kutu te ba congolais mususu ba komiko ba goza kana entreprise te congolais na yebite marché qui veut qu'on soki bon mona ba bis na ye ataki a exposer ki ngo bona na internet poka ba congolais kaka pona makamne ba mena ko tate métro mais akoyi ko bimsa nyonso o ya privé na été a mélanger na musani ya musique et comme que mutuno sa mo melili kula mambo chimando mawita oh koko waya lenga ingenier ko sekuna kini kuna bibie ema mwana ngwa batekema ema darangwa batekema bakana ouais donc monde entier nous mon mausolée à grand prêtre de prêtre Niarchos donc yango donc mausolée à grand prêtre de prêtre Niarchos Nzambe donc Rive Kono non Rive Kono tika Nzambe asunga yo apambola yo Rive Kono parce que place oyo babana ko sumbela to yeba écouter que ezaki place ya grand prêtre mais tala lelo mausolée merci beaucoup grand prêtre de prêtre Rive Kono le pape donc minga kolobezate donc voilà Adrien Mombele Niarchos vraiment fin du match merci beaucoup na grand prêtre Rive Kono le pape tika été Nzambe azala na yo donc voilà merci beaucoup Big Antsumbu le grand producteur merci beaucoup Omoni mausolée aucun, je dis bien aucun musicien en Europe a reçu la locola Marshal Rive Kono a sali. Aucun, je dis bien en Europe. Parce qu'en Europe, nous avons un bon Rive Kono a sali azati. En Afrique, bazali puisque kuna ya mboka mbo yebi ki ba ministre ba soutenir ba musicien, gouvernement soutenir ba musicien mais n'importe on a mbongo na yemoko. To bani ko ya ba Paris, na ba hôtel, na kama ninga na ndenge. Marshal Rive Kono amale ko mbongo na yemoko ngaku to ko yokina ba mawa. Et voilà, tant que vous avez le lauréat de la SAP, tu es comme lauréat de la SAP. Et créer ce problème. Oh, faut que vous avez besoin à Paris. Bon, il s'en foutait de tout ça. Maréchal Rive Kono, il s'en foutait de tout ça. Et puis, Maréchal Rive Kono, il n'a jamais autoproclamé Ngaï, le lauréat de la SAP, roi à SAP. Jamais. Bana Makambo et Bandi. Acte oya sali et toucher qui va s'appeler non sur le monde et toucher ba tout le monde musical bango to mais non mon mbale lo sali ye mutu fa zangwende wa pona congolais ceux qui ba ngwende oza chef de file ya eloko moko ba yi ba mo ba kanisi ke ye aleki biso to longano makanisi wana biso ba congolais to longo la pena eloko wana ngana saka biso ngona ba ki bon lokola bo ngolo ba mi pona Rive Kono et pesa ke colère na pesa ka bino inane na saka émission moko bozonga ba émission en Canada ke to pesi bino inane bo luka poto nyonso bo sangisa ba mbongo bo ke sela Marshal bo sela Niarchos mausolée comme ça Marshal Rive Kono akotika mais il y avait personne où il y a koki ko mizata 300 400 euros azala quitté donc congolais et logo o so ko longola mtuna mtute monde et logo o to bengi jalousie la médisance donc la sorcellerie surtout que l'on est entre biso et biso et au marché à rater. C'est pour cela oyo lelo pour les musiciens na yi ozo na Rive Kono ozo na so ba musicien ni Rive Kono habitant ozo na ba musicien zala mayele zala na boule to ngaka banda kuna yo okuta mama mituka danger mais faut yeba lobby. Il a mis la musicien na nini il a été Rive Kono batamona ba musicien ba beta ba papa ba mona ba mingi ba tsaka ba te bo mona ki veut comme ko tsela bino ba preuve ba concert beta ba papa wemba na ba Niarchos c'est le mudazana ngo intégralité dini masuki na vie du public pose en intégralité on a pose am na Niarchos d'accord le lauréat de la SAP yango et accompagné stikoyo mausolée ya Strevos Niarchos na ndenge Marshal Rive Kono e usala mausolée wana a promettre qui et puis asali yango
amemi yango tina suka ide na ye. Donc c'est-à-dire ata yo ozo ngwena no nda ko sokundeni ozo nyokwa ma papa mama nyokwa mana yo mais mausolée et salami etikale histoire na monde oyo Marshal Rive Ekono asali. Ce que vous avez casse un jour Luka au sala, je vais vous dire une chose. Papa Wemba Zali. Papa Wemba grand artiste. Azana ba fanatique et belé na monde. Et belé na monde bandeko nanga. Comment le Marshal Rive Ekono yemoko a réussi ko sala là? C'est votre Niakos mausolée. En plus papa Mbesika bakunda ye yayi azana place à munene. Ba emene ya, azana place à minene na nécropole. Ndeko na Nadine Molisho. Fimba kekele akeki na kina RTNC abeti mbela bandeko nanga to salela le king mausolée. Deux personnalités na bazo mérité ko zana mausolée na mboka na biso na Congo. Botia volonté wana. Botia volonté wana, totia volonté wana. Pour s'il s'agit de cotiser même ne plus que 5 € di on a batebele mausolée na usalama na moins de 6 mois mausolée usalama ya bango mbale. Tout le gouvernement qui doit faire le papa et ma mausolée, non. Tout le monde va gouvernement. Tout le monde va gouvernement. Il faut que nous soyons artistes. Il faut trop de musique. Papa et ma gouvernement, il faut que nous soyons mausolée. Nous sommes partout dans le monde entier. Partout dans le monde. Si nous sommes au Japon, la journée fériée, le monde est belé, le pays est belé. Pour nous, papa et King Kessere mené la même chose, les lier partout. Bateau na bako kozanga ba mausolée. Et ça mauvaise volonté na place que oya ko yina ka arrive ko nenga sali. Na place que oya ko tonga arrive ko no ko sali. Ko yina te zwambo masa yaka tshabo. Oh masa yaka tshabo. Allez, toke. Rive ko na sali ni akos ko biso baté mené mais comment ya ko za kabwe. Comment papa mboko za il faut négocier à nengwana bo sensibiliser batou. Batou tout bas appeler la mausolée comme ça, jalousie envers Rive Ekono ekolongwa. Boyeba ki masolo Rive Ekono ngolongo la mikuwa wana na Gombe ekena nekopol ba mboko na ekuje na perte. Oyo apesa na ba policier na police scientifique pona ba déterrer mikuwa wana tout ba mbongo bima ngadi di na za témoin. Ngana za témoin. Ba mbongo na kuje kenara déjà perte. Oyo ba policier na ba police scientifique benga ba ya pour la mikuwa tout ba déterrer en ekene na nécropole. Place à nécropole p et son magi déjà heureusement tant que quelques jours pendant que pesa mbongo na nécropole pour la place de discussion na famille ben le bagano tout tikeka wana tout na ndenge etikala ki wana. Nani mo moni siko marché Rive Ekono mausolée on a besoin ko mona. Nanga bana kimba sepeli. Jusqu'au lelo oyako ina Marshal Rive Ekono, je ne sais pas. Je ne sais pas bandeko nanga. Tika na yo plus que félicitations à Marshal Rive Ekono. Et pour un programme ya msa na ye conférence de presse auto sana artiste na biso de Marshal Rive Ekono. Donc conférence de presse et salama, conférence de presse et salama na Lyon. Pourquoi na Lyon plus que moko ya vrai Mutu oyo avant da penza na Strevos Niarchos oyo accompagnera corps ya Strevos Niarchos depuis aéroport ti ekende na Kinshasa pour bakene kolela Niarchos vient vie Guy Michaud na kata Lyon. Donc conférence de presse ekosala makuna hier azwa en charge donc aroza salle na Lyon to ko pesa bino communiquer makam tuna date nenge ba moyi oyo ebandi. Mais dans un premier temps avant que to écouter na Lyon à Koleka il y a une mission attachée des presse Didier Masuki. Donc voilà. Programme de l'entreprise Sabino vraiment. Il y a un bino tout au bon Rive Ekono. Tout toujours na Rive Ekono. Donc on a artiste na ya mboka. Il y a une fierté. Il y a des Congolais, il y a Bangolais, il y a Mokili Mobimba. Donc Rive Ekono toujours en avant. Azo bana ba faire na maintenant ya ko continuer ba ndula mine na niveau d'Afrique. Que salisa ba défilé de monde pour na ba saper. Akoma na on Angola et pas Angola, akoma ça on a Kinshasa, na Angola ça défilé Rive Ekono za mutu asala ba découverte na makam. Donc aza idéologie créer ba idéologie na et ça marche jamais en Angola. Alors ça on Angola ba concert mine beti et après nous on a Kim et mausolée pe. Bon mon on a loko mo za kozanga, il y a la stratégie. Tant que c'est gars qui ko inauguré yango
contre molema ebele babimaki na sesa na ndenge ya mabe penza babimaki na ndenge ya mabe contre ngai Didier contre bato ebele contre ye moko en tant qu'idéologue abino Didier tokende te tout Didier c'est la mère abota maram tout c'est la mère abota tovandi équipe ekei mais parti oyo ya kotia photo na likolo monument moke oyo srivo za telema boye na photo le mona oyo pendant la mingi na internet atia musapi boye yango etikali oyo na été oyo sikoke ngai na Marshal Rive Kono na quelques attachés de presse na oyo ba na moment ata wana nde tokita siko kin na ye moko akeni ko poser yango po mokili fait mona ye quand même ba moto asali yango il faut les ba chaîne tout ya Congo ba mona ye ba comprendre que le Marshal Rive Kono ye oyo ye mutu asali mausolée wana ezala tokozong sa mino sur l'histoire ya Marshal Rive Kono te Marshal Rive Kono atamboli déjà Afrique bamba bomona ba asa première africain awa aleka na festival de jazz en tant que rappeur asali musique ya ndenge na ndenge bomona yango azoki rekil po aza mutu aza idéologue azongeki ba classe na ye atang ba classe na ye aye ko sasi sa su papier na ye aye ko sala entreprise na ye ndeko soko lingi na vie au progresser arrêtons la jalousie s'il vous plaît il faut qu'on accompagne mutu na idée o ya kitoko aza ko sala bravo encore une fois na Marshal Rive Kono bravo donc nzela na ezo continuer na Angola baza kozela ye na Congo Brazzaville baza kozela ye mutu moko te na vie koza parfait il y a des gens oyo basepela kite tango le reste de la faible sami babwa ki était mais soki babwa ki ote frère ba pourquoi babwa ki ote ba te belé ba fi beaucoup de personnes ba mbongo alors bon mimi ba bimité ezaka saturé ezaka jeté mais le coup là avec le reste de la sable de egobima ayebeki ako récompenser bato wana ba kobwa ka bango kaka. Et l'on connaît comme il y a quand même ça clic belé mais de toute façon avec Marshal Rive Kono bon ça va clic de gauche ou à droite et l'oko ezate hein les grands sapeurs Marshal Rive Kono à qui me prend de Lausanne seul contre tous donc yo oyebi na Suisse oza ba sapeur na biso oto yebi toujours Marshal Rive Kono tout ça à qui me prend c'est de Lausanne ba grand sapeur ya Suisse bango oh nazo sabino bokutanga bana bazala bangote ba grand sapeur bazali ba gilele emporio mbula kama ba bimisa ba mboko au Suisse ba Marshal Rive Kono ta ba okuta ba nyako ba papa wemba ba vena ba vena ngai mfuma bilele vena nga gobelisha mutema merci ko. La première dame de Lausanne, maman en dirige Wawa, un enfant pas comme les autres. Batabilaba bangwana auto yebi, ba Valérie Lusandu na kata Suissoyo, ba Willy Kamenga, na zotanga no ba saper bangwana, on otanga kombote azate. Ba saper bangwana on otanga. O ya Suissoyo, ba Lievin Mazeko. Bangwana ba saper na mboko, ba osala lokuma mboko abimi bana ba kena mboko bozuma wana za saper. Ba Bigantsumbu il faut que la vérité bato ba être na mboko na Suisse oy ba yebi ba simba masolo abet saka ba artiste nga pona sala émission de bosona mais oui na vie faut que le ba vérité nga na zamta unité je dis la vérité pona na sala émission na mais oui na wile longomba c'était Bigantsumbu oh les bo mona tanga oh et oh boy ba sapeur na tout bazate oh no tanga mino bango wana ba tombish mukendi na kata Lausanne ba saper bango wana ba saper bango wana do ba saper na biso na Lausanne auto yebi na ba bien na ba Fribourg bango na ono tenga no ba saper oh musu zo kalelo ba zo ko bima lelo ba zo manga po vague comme non ke mutino so asomi sapato na ye asomi pantalon na ye so ka ye ba bengi saper ami bengi saper en fait non ba saper na ba saper ono tenga bango wana Tozui Junior Kisansi, bah sapeur bangwana Lausanne, un jeune sapeur, jeune patron, à son entreprise de la Marshal Rive Kono, Junior Kisansi, bah sapeur bangwana.
tozi ba Santos Digera chef d'entreprise ba Lataka ba José Carlito ba saper ba wana onga na tangi olingo lingate bango wana les restes bataka soin toke na mboka na biso ba veve ba Vital Bole bazali ba saper ya calme balobanga na bango te de muitu tempo motema ya mère Chouchou Zola ba saper bango wana basana ba école ba saper idéologue pardon ba Zéphirin Moulenfo ba saper bango wana na kata mboko Switzerland Zéphirin Moulenfo ba saper bango wana côté ya pali ba yamba moto danger lokwa ba mipesi na bango ba comment ba père de famille ba landi idéologie oyo marché rive ko na peseki bango kolata za na famille za na mwasi na bana lokola lande ne lokwana yango bozomona ki azonga sima te na ndenge lamba mais azonga sima ndenge ya média mais na sima aza toujours à l'internet toujours son manika ba plan beaucoup surtout que les lamba les loto ko na boy non na Suisse clan ya ba fort ya ta forme ça ba oyo wana onga na tangi libino ba ve go belisha bango wana ba sebele ba ve na biso ajani na canton de Vaud tala ba saper bango na mboko batumula mboko au Suisse ba sebele mso ba komezo kima me bango wana o ba sali mboko ba Richman Hans il est seul na Genève ba saper bango wana les restes ba terre na bango a soin normal o ba confirmer bango wana ko ya ko sudukile lamba le lote obima bobo te pour rive ko na ningisi monde ko non donc félicitations à toi le marché rive ko no donc ba saper bango ba komozo kima o ba sebeli na Lausanne ba saper na biso pina ba vene biso Florine Tiala grand producteur tala ba vene Florine Tiala yo malezo la selamba o boye ba vene ba Bianco les Blancs na Lausanne ba Bianco les Blancs bata bilamba bango wana de fate misu ba bima ba kina mboka mso alibanda donc ça facilité félicitations à toi les marchés qui viennent kono pour les locaux sali. On est toujours derrière toi. Didier Masuki, Mubundel Nayo, Nazali. Ce qui pour mon avis, tu as dit un jour d'inauguration, et une stratégie. Il y a une stratégie. Tu as dit que mon boule côté qui a trop, surtout qu'il y a un ça faut pas. Marché arrive qu'on voit ça, moi, na kimbango, moi, na bilaka. Mon thème le blague est au Kennedy, au Kennedy, au Tikal. Merci. Nabandego Nyonso, il y a Congo central, bah ça peut tout Congo central. Koko Alouozi. Nekonanga, na moni na lobate ponayo. Dadimbela na moni na lobate pona bino maman nga lise esthétique na monteni na loba pona bino to continuer ko bunda marcher arrive kono c'est un homme bien mutu tout nous en avons na so na vie oyo bazo mona berere na ye botika ba mona berere na ye biso pe auto zo mona berere na malamu na ye to continuer ko mona malamu na ye et le Kwasali pour le moment azana number 1 atikali numéro 1 donc parcours ils ont continué makamuna ils ont continué na été to kino poser wa nini wana ce qui peut to créer bon qui n'était pas mutaluka toujours bien muterera muto moni abaka ko na créer non soit créer to zabatu makamu etambola ka c'est non programme pe ba faire na biso ya ba famille na biso ya ba c'est non ba kam autres gens besoin privé sali et ko privé pe gena kenete ovandi okité ovandi mais na programme yango na tanto kende na été oyo pendant que nous poser moi monument à l'équipe tout à celui là ba saper pour pouvoir monter quand même monter à celle lokwana après les marchés qui veut kono à kozonga na ye on a poto et après à continuer Angola ba projet na ye tout et sans oublier boy ba sa patron entreprise na éco toujours en marche entreprise ils continuer toujours. Chers amis, nous avons soigné bino lelo yango wana. Et nous avons soigné bino yango wana. Bana Suisse mobimba. Aucune gauche droite. Nous avons un artiste ou assez de fierté à Switzerland. Nous avons notre artiste Marshall Rivekono. Il a beaucoup souffert. Il a fait la fierté de notre pays, de notre nation. CH, Switzerland. Abani ko sa yango lelo te depuis époque ba Niarkos depuis époque ba Papa Wemba depuis époque ba Maman Abeti Masikini Rivekono azana ba archive nyonso ba no mona ngo kaka malema
Bon, nous avons tout. Argent, archive, nyos, na ba Kofi Olomide. Beaucoup de monde, tout le monde va y arriver. Tout le monde venait chez lui. Tout le monde venait chez lui. On est toujours derrière Marcel Rivekono. On est toujours derrière lui. Mouton Koka. Koko sa Marcel Rivekono azate. Azamone la kapia. Lobaka mo dès le début. Ah, Marcel Rivekono. Alobaka eloko. Didier Monde do Zaboy. Ba o yanga ba otika na ngati na suka. Même susu ba koponyoka. Ba koponyoka. Voilà. Tozo mona ngolelo. Jésus atamboka na bato. Bazara combien? Ba pote. Basaka belé, bah il souka combien 12. Bah on a ba compagnie qui est si dans le royaume des cieux. Et nous on est là, on est toujours avec Marcel Rivekono, on va accompagner jusqu'à la fin. Il y a ma solo naï. Bozon na mozolé à moi na. Mokil ningo CP là pour un loco Marcel Rivekono à Sali vraiment. Je félicite encore tous les sapeurs du Congo, il y a Kinshasa, basé Estonie, vraiment bien union sur le Congo et Congo qui m'a vraiment bien union sur. Oh, doit comprendre qui marche avec Rivekono. Bah, félicitations Nabino, bah merci Nabino, on est toujours ensemble. Voilà, c'était Didier Masuki. Bah, ça la cosmétique, félicitations à toi et merci beaucoup à toi aussi. Tu étais toujours à côté de Marcel Rivekono pour nous conseiller. Salaboye, basa la cosmétique. Mon on doit changer, va donner le niveau cosmétique dans la République démocratique du Congo. À Bandera, on a Matadi, Kinshasa, partout. La parfumerie, partout. Bientôt pour la publicité. Des fois, félicitations à toi, basa la cosmétique. Donc, c'était votre humble serviteur Didier Masuki. Mon bel amandé Fapembe. Moi, na Kimbangu. Merci à toi, l'artiste Marcel Rivekono. Ba mboti na bino nyonso, na bana Matadi, bana Kinshasa, Patrick Lumande, grand sapeur, Moutako Sabinote, restons toujours à côté de Marcel Rivekono. Moutako Sabinote, oh, Azaraboate, c'est un bon type. Tous en été accompagné, tu n'as pas moutou. Mon côté na vie, à Coca aussi, ça pose à moutou dans la vie, azate. Donc, Moutako Sabinote, pour le Makam Orive qu'on a sali, et ça, on a artiste monté dans poto à Romisambo, on a un salon. Azate, à côté de Rozalate. Moutako sauté. Moutako Sanéote. Oh, Nazarana Hollande, Bento, na Suisse, Yaka, Bito, Salo, promotion, Yaka, Bakoko, Kanabango, T. Moutako Kazate, pose à Kaka, Marcel Rivekono. Merci beaucoup. Tout le monde en Libongo. Dans la prochaine édition. Merci et au revoir. Lauréat de la SAP Basimbisaka locataire beaucoup ya lopango te toza na système ata ekwendo gauche droite maître Santos Zeka maître Chamo le Batman toleka ballon d'or de la SAP Jean Simaya Siforza Italia pandémie epimi confinement ebandi monde beliki pelekese Chomata Masikini Boluyeke Opanzana Louis Vandambi Mystique Nikens Bayaka Zambe ya Bilamba Mambo de Dipli Godard Migueliste Forme la forme Ben Moukacha héritier d'Enes 15 Biganzumbu les jeunes premiers Nicodème Zola de génération en génération Vincent Bolengue Trésor Ngando Papa Yoyo Japan Chacho Dembela double casquette Ombele Nyakos
Makonda da Silva e Romain Mukiadi garde-robe Martige Koudimana Karokia Kunabudesa Washington, grand pays imbécile ya Bilamba Japonais Okito e Eva Kumana Bruxelles Patrick Meka Parigo Malenga Oh Kimakuta Kanta Yalala Tongela Mombele Mosole na ye Cyril Kina Kalanda biyoka yoka tepe ba inite mwana mama Jimé Chapa Yakosa azali akotikala presa bateke lokumu na ye eza kaka te mpo ya basaper Saloum rock'n'roll eza mpe mpo ya bato ya bule bato ya bwanya mpe ya bato ya mayele fali lusandu likaminga Lembelemba Holandais les rois Yeve Mazeko Chilele Mbonioe Jenga Samuel Clovis Mukoko l'empereur Massia Kamit Santos Egira chef d'entreprise Azalaka kobina pe azalaka koyemba banzembo pona revendication Georges Ferreira Carlos de Lausanne Roberto du 15 Papa Wemba Loba Kitendi Botika te Andy Iris Kama Mvamae Miji Kitokoe Siakala Jésus Mifune Kia Belva Nokolandu Michuri Koluto Magellan Gabriel Nzinga Fiston le sénateur Jacques Mawanda Kombele nyakosa lobalata na yo plasa kolala nizanga Ah ouais Kimakuta alobi bilamba eza bikuma te C'est ça Maina sala bonio Kalabimi eme Mombele nyakos Azalaka petit fils ya kokonga Les bons parisiens Azalaka kobina pe azalaka koyemba Femme franchie Banzembo pona revendication Joka Sadi Yabadwa na ye Take presa mateke Aston Villa Lianza Mondialiste Masunga Mombele nyakos Azalaka petit fils ya kokonga Lokomegle Azalaka kobina pe azalaka Sangala manga kotela Banzembo pona revendication Yabadwa na ye Take presa mateke Kolo Eloko Olongaka Alexis Azulino le droitier de Paris Gobeli Chafou Mabilele Motema ya Mama Siko Mama ya Annie Rich Un enfant pas comme les autres Tanga mwasi na yo Naloketo Obina na ye Komba komba Sima merenge na yo Naloketo Obina na ye Komba komba Tanga mwasi na yo Naloketo Obina na ye Komba komba Sima merenge na yo Naloketo Obina na ye Komba 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 Bazar cosmétique Les Pascal Ninga Zakari Baba Baswe Alino Denkai Célibris Coco Madera Forme la forme Ya Claude Meka Ya Tout la mouissier Ya sa Coco Waya Nosiki ya maneno Colonel Jagger Ernest Dilala Alex Mouti Hymne national Pandera Afande Mwanangola Kadimbela Marie-Jeanne Bifuna Kondolo Bilele Veis Etoni Ouragan Modoko Bidombale Kokodila Luozi Dada Weston Jamimu Association Mboka Mboka Solidarité Mboka Solidarité TV à Londres Diabolo Ekeko Patrick Lomande Didier Monda Félix Kent Malungu Bianco Simon Mbongo Brice Mpangi Mbalio
la Bavière. Kiala Nkubiala de